Pesio merci pour Nzambe ya banzambe nyonso. Lelo ezali mbotama oyo ndeko na biso leki na biso atika kibiso. Ça fait 2 ans et kokilelo. Yango wana pe ko rebisa Nzambe merci. Qui a kufa? Mais ba œuvre ya gi ekufate. Ba ibalanda kana nzengo ba komona ina image. Ba ibatala kana télévision ba komona ba image. Qui a kinda mais ba œuvre ya gi egangaka. Ndenge Nzambe alobi place ba ibazolela bolela na bango ba place bazo kumisa Nzambe bokumisa pe bango yango na to lelo awa koya ko ibisa Nzambe merci pote na oyo yelaki famille Gola yango to pesa yo Nzambe merci minga ko bezalité ndenge to yi na kimia nyonso ndenge pe to kozonga na kimia nyonso to sambeli na kombo na Yesu Kristo mobikso na biso tolobi amen amen amen. Praise. Dans la vie, ce que Kofi dans mototé il y a porté la famille na yo o se ka faire rigoler na vidéo aux hommes mais sur des gens Kofi sa moto ozaka très important za qui proche na yo o se ka faire été giji traza ko kwa mona faire rigoler liboso ba umeli na gi makasi giza ofanda chifere azaki ko mona na faire liboso lelo c'est comme si 2 ans faire que kuna recueillement na cimetière aleki na ye akiko ko fukama ko senga Nzambe ndenge nini leki na yakenda azaki leki na ye pe azaki travailler chez ba travail ki na ye na boulot na bango musique azalaki membre ya société ya Firigola azalaki artiste mone na République démocratique du Congo alors biso ba Gaulois toza na blessure wana toza ko lela Gigola to yebaki Gigola azana ba performance vocale azam grand artiste ya mboka tisiko to dijira ka teki Gigola kenda pour biso Gigola azalaka toujours parce que ba œuvre na ezali zo sala alors yo Gaulois c'est gladiateur pour na ko honorer mémoire Gigola to ke ko sisa ba bia inji arena parce que faire na douleur ou ya ko sakanati parce que ngana azala ko faire makambo comme la faire comme en 2021 na se passe 40 jours na bungu sa papa na bungu sa grand frère basunganga grand nga sunganga makasi alors biso ba Gaulois to sisa ba bia wana dans la vie soki na kufisi de côté oko seka faire Gola oko humilier faire Gola na réseaux sociaux mais batoko ba biso oyo na kufisa papa na 2021 40 jours après na kufisa grand frère ou apesa na vie o me mana tanga université na bima 1000 km 1200 km ko kine musika na est otanga na bimi na bazole na kina Nord Kivu ko fana otanga oko comprendre que no faire am tumo moko fuko soutenir bino ba tumuleke betape wana te ba champion ko finga bato alors na osenga na bino botika oseka banini mokolo ko komela bino bozanga ndenge ni boye bane mukilizaka boseka lo biso ba oyo ba Gaulois parce que biso ba Gaulois to na douleur ndenge to bongisa artiste na biso Gigola ni pe faire la kelo journal le dimanche le 20 avril akiko sala recueillement akiko sala akiko mona cimetière on est 2 ans après boko seka faire boko mona ke faire azayuma te boko lo ba bele na biki boko lo bele no akiko limisa Gigola po basomba ba bié basala bo non c'est pas ça soki na kufisa te okuiba makambo wana te nga papa na kufa na 2021 nazalaki na 1350 km na musika na ye bakunda ye 40 jours après grand frère na ye kufa naza deuxième après ye na kufa
nakindaka na 2023 na mois d'avril nzalaki kotala cimetière na bango. C'est là où j'ai compris que le monde est méchant. nakobeta circonstance ya wana bango te. Mes grands frères na père na bakufi ndenge moko bagigola bazalaki tellement malade bazwaki ba maladie moko oyo bapesa bango so na kanisa on pensaka trop mais na regretaka trop te parce que dans un héritage moko na tika na kosakana te. Activité couple biso tosala yango lelo se multiplié fois 50. tozalaka te wana mutuka te tosombi mutuka ya $30,000 ya komema mokumba tosombi 26-34 mutuka monene tosombi yango parce que bakufi 2021 biso déjà 2025 awa tosali exploit andiki soki yo ozoseka bato oyo babungisi bandeko na bango yebaki oza na libunga makasi nzambe mpe akopambola te me yo tia nde elikya na nzambe akosunga yo me bulungaki motema mabe na bino wana likolo na biso. Kindoki ya famille kindoki likolo akofingaka fere obeteli bakiti kindoki keba kindoki ya famille kindoki osengaki bavisa ndeko nango bosani barido ye kindoki ya famille kindoki osengaki bavisa obosani kosenga mpe barido ye kindoki ya famille kindoki likolo akofingaka fere obeteli bakiti okoloka keba kindoki ya famille kindoki. Samedi le 20 avril 2024, dimanche le 20 avril 2025, jour J Oyo, tout comme si une année, il y a retour à rumba congolaise en Europe, parce que Fergo Betaki na Didas Arena double dates. Les lois mon colo tourne to fêter en gros, mais to fêter en gros pensate parce que mon colo lelo Fergo la kiko tala cimetière à l'Enae, Gigolo a tika kibiso il coxi déjà 2 ans, a tika kibiso en 2023. Alors Gaulois gladiator ndenge to salaki na Didas Arena, ndenge to salaki na ING Arena, ndenge to salaki na Stade des Martyrs. Alors to ke ko salisa ngopi na ING Arena, to sepel sa artiste, to sel sa sold outs po artiste abeta ngona ndenge mo calme. Alors Gaulois gladiator to zalaka ebele tozaya maloba te me tozaka bagolo en action to telema to simba bendele to ningisa ba poche na biso to ke nekosisa billet moto akosomba billet na place na yo azate moto akosomba billet na place na nga golo azate nga golo ngai goloise nga gladiator ni na kosomba billet affaire ngai golo ngai gladiator ngai melomane na la bonne musique pour na cause ya rumba congolaise nazana obligation kosomba billet ya ING Arena na Fergola parce que le moto atikali incarnation ya musique congolaise babinga rumba c'est fait parce que Fergola za capable koyemba Kofi aza capable koyemba Jibe aza capable koyemba Franco aza capable koyemba Taboulé aza capable koyemba Kinkester bon mon exploit faire ça là wana na Stade des Martyrs. Alors tozangati to honorer musique na biso tozana seul héritage culturel babinga rumba parce que rumba le moto azo garder forme nango azo protéger yango azo sala ba 1000 moyens que rumba na biso perdre ligne nango te c'est fait rigola. Alors Gauloise gladiator to telema to lamuka to silisa billet soko za fanatique ya rumba to somba billet ING Arena mikolo komi ya kotanga lelo toza le 20 avril kalate mois de mai tobanda parce que concert kozana début à mois de juin. Il faut aussi sa configuration nyonso déjà na temps to zelate mokolo suka ndeto ba ke somba billet parce que mokolo suka place ko risque ici là sur place ici là ko condamner ba tout que non nazanga ki billet c'est le moment ya ko somba billet hein gauloise ngonga ko somba billet yango oyo lelo za mokolo anniversaire na biso to salsaki une année ya double Didas Arena to salsaki sold out certifié na ba média française. Ils ont sold out te ya likolo mais ba média français bango ba authentifié qui sold out na biso wana. Alors ba Gaulois tous les belé mo bondo toujours.